De Banza London et TV. Et chaîne na biso ya sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London TV. Ngoya o ya biso. Gogo za information ya sire. Gogo mona Jamaïca. De Banza TV. Avec des Bruno original. Voilà. Original. Aïe aïe aïe. De Banza TV. Bande goto s'abonner. Boss de Bruno. Yuka komba boss. Boss de. Un Bruno T. Zéro Bruno T. Boss de Bruno. De Mbanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare à nani. De Mbanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à tout et ça musa nango yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes de Mbanza London TV et ça chaîne qui toque oyo beaucoup d'informations en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas à boss de Bruno Yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV nde TV nazo ebisa yo ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakana te ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV De Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Mbanza London TV avec des Bruno original. Mbanza London TV. Basheri bazotale. Kota kota ndaku mama totala de Mbanza ngo. Des Bruno original. De Banza London et TV. Et chaîne na biso ya sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London. Original. Des Bruno. Bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB, moi Sinzambé, accompagnée une grande artiste de notre pays, République démocratique du Congo. Je vous signale que nous sommes précisément à Kinshasa. Mais avant cela, je salue d'abord mon boss de Bruno Original. Je vous salue papa, mon cordon Laurent Fabrice. Je vous salue de Best Alati Kitoko Lelo Makasi. Manassé Bouita, ingénieur Manassé Bouita, bon anniversaire à toi Manassé, veut dire que tu sepeli lelo tolier qui toko patience na ici. Je te salue inami pas comme les autres. Guy Basket, Gaspé. Balobi Guy Basket ne makambu. Ce que l'on a Guy Basket au Lukina de GB. Papa Nico Mokonzi, Balobi Nicolas Mokonzi, Yede Makambo. Elle est là, Lelo Nalobi, elle. Vraiment, c'est une fille, c'est une dame. Elle joue tellement bien, c'est une artiste et comédien. Elle a beaucoup des atouts, elle joue très bien, elle est gentille, elle est belle aussi. Hein? Elle s'habille très bien. Aujourd'hui, elle est là, na plateau Nabiso, il y a de Mbanza, London TV. Elia, bonjour. Bonjour GB. Ça va? Ça va très bien, merci. Par la grâce. Non, c'est cadeau. Bon, on va bien. Voilà, merci beaucoup. Je vous avais dit, Elia, c'est une artiste et comédien. Vraiment, à jouer à Kakito comme à casser. Bino Stubo Ebi, Bozala qui vraiment on a besoin d'aller. Bolela qui bolobi moi fi moi mbinga moi basse j'ai boibi te fia mande funga. Mais on bolobela Elia Obenani. Voilà, Lelo Azana plateau na biso vraiment Azana Esengo. Mingi ya kosola na Lelo. Avec Elia, on va parler de sa carrière artistique. Ce frère, c'est une artiste et comédien. Il est vraiment très compétent. Azana ba atu ebele makasi. Lelo to meka un peu ko découvrir. Tout le monde a ka fi mo ya pembe ya mandefu. Abimana Kinshasa Kanga Masolo partout dans le monde d'ailleurs. Hein? Alors Elia, essaie un peu de nous expliquer c'est quoi déjà ton vrai nom? Oh là là, mon vrai nom c'est mon Elia. Donc mon vrai nom c'est Eliel. Eliel, comme tout le monde. Eliel. Non, Eliel. Donc Batebele va prononcer en haute et Tikalaka Elia. Donc voilà, elle s'appelle Elia Bati. Elle porte le même nom que ma maman. Je te salue déjà, maman Bati. Maman. Voilà, Elia, yebsa biso betela non biso masolo. Obanda musalo wapi pendengeni. Musalo vraiment son alobi na banda ndenge na banda ka donc jebeto lala wa. Donc
moi l'essentiel. Mon salaud vraiment nazaka nanga innocente mais art na nzoto na linga ngosko na trop timide na banga nanga musala ngo batu ba jija batu na nenga mabe boy donc nazaki un peu réservé mais vie nanga mo boy kaka lobi nanga ti ozane loko olinga mingi loko olinga ngo donc faut luka obimisa ngo parce que mutu na mutu nde tozabo nzamba kela biso wana don on nzamba pesa yo donc donanga eza art donc yango sko ikomaki ti jour mususu na fanda kabwe aye onde naza boye mon ex-président donc mutu penza Alexandre Mbala liboso na TV unité mobango unité de mesures sali mon papa non monde naza boye nanga kana posaka ya yo kaka ndongo za boye pato oloba na ote mais na kana posa na yo première fois batianga caméra on devait na joie déjà. Na pesi makambu ye mo a comprendre que Monique eloko o eza ya yo o ki mango pamba ti ya moko ba négligence nako ya mona kimi nanga ti na kesu super master nanga moko bon yes ko mingi atikala na série ya salami ba série télévisée ya ba coup mertage donc Bivi Kiss donc ce quoi ça qui na agence na ye azaki kana ba fille yes quoi ça la mingi ba biloko alibanda donc msusu swahili lingala vraiment te français swahili anglais siko tellement que ngala na facilité ka ya moi français na swahili donc nazaki wana yo sala ke trop TVT na beti tour na les tours maro donc musala ezoko bakaka kuna siko trop TVPT après ce qu'on a mon pénalité na chano esprit na yana nupe kini yango pe na tala na s'occuper maman na eba ngo to na ebazi et okomaki na comment proposer ba groupe siko ba groupe en place nyonso nazo kende tout le monde moi bilo mo benga lingate ponga soko moninga mtabenga na film c'est ka benga na msa o Monique na osele msa kitoko mais ndeo msala na yana ngate simba kutute ouais so on comprend place na koma ouais donc ce que et comment ko bangi ça ba ko pa nyonso kende ka boye mutu nyonso saka na posa kaka donc il faut ofanda afunga ikaka na fandisa il faut ezalanga donc na comment on bêtise na fandi ti jour mususu viens na sambale manioko frites mais c'est viens na ya list boy le quoi derrière ça qui derrière ba projet wana ya za chef du groupe na list boy le quoi ça qui derrière ba projet na ya olongwa c'est pas grave au banda répétition mais semaine prochaine mais c'est d'accord c'est pas grave donc list boy de anda kuna la solana tout le monde bien ba mission bozo tout le monde la solana bango bien et après ayo benganga il y a ponanga na Monique na sa carrière nanga yanga moko yango na Monique na sali groupe le quoi yoza déjà batum soupe pas ça to fanda kaka to sa to kubisa groupe nde esi ke to kena galaxy ekubi mais vient nga a Monique façon aka na maboko père avaka ta na Monique mambo ke sou bien te nabité peut-être mususu mambo nde esi mana na ngate na fanda na nga na lukana ma mususu mais et on sala ke vient nga empère JP Lumbala bonjour mon vieux il s'est habitué Elia au joie bien ngana fan na yo et na lingate ke oboma art na ofana na ndako donc on a un groupe membre ceux qui n'est OK na ndengo jouaka et ça là bien ya solo o gabana non natala groupe angote après singa devoir o tala groupe ango c'est balika samedi na CBS na bia na sala penzi effort jour en kona boya ko bima samedi tara samedi
tala sikoyo na tala kaka film boye. Ah non. Non. Je te dis, bon, jouez pas comme possible. Image, qualité. Wana basera na ba Clara Fati, Léo Messi nanga bandeko. Na Bella, bonjour. Donc basera na sko ba Bedi Tumba. Wenge gu nga mosko na c'est que fona ya. Na kenda sko jour premier jour na répétition na ke ngala ya kate na yo luka musala ngade ya bayo tika ngao na yebo ba oyo luka musala te bayo tika. Ah oui, il faut expliquer biso bien bayo tika nani yo tika. En fait bayo tika ngati voilà bayo tika nga comprendre kaka la koti kaka boina biso ba fi ba jouer. Ah, te bato bele batia monoko na internet ba bo jouer te. Non mon ota baba si ba jouer bi ngaye c'est non koko jouer. Ah. Na esi bango na kenanu. Ah, na kenana. Nena ke bongo na olinga nga so ya te. Ah, yebe sikoyo, presi sikote makalele ka compilas nanga. Abi non, akomo tungisa siko mutu a recommander nga kuna. Avie il y a des poules aloba ke oya te ngala ko saka. Mbongo teni ebungaki. Bon, si ye mokotaka ampera jipel mbala ye mokakenda osombela nga teni ya RDC. Abi lelo okokende répétition. Nakepe na banda pe répétition pe liboso talaka na utaki déjà classique te quoi parce que wenge ne to jouaka et jouer lia wenge nande peut-être to jouer na nzonzing déjà des choses différentes ce qu'on ngata on yaki wenge na zalaki déjà na esprit OK na jouer na ngakaka donc na yebi ko encaisser te donc il kamo bo non le kisango dona lo bananga et le rosko ya ko sanga bien donc professeur na bango vient nga enzange asalanga bien matuza ya tino donc basalanga bien lelo o naza Elia parce que bayebi sengai bon comprendre biso toi na balabala wana mon vieux Jado de Cambodge je te salue mon vieux ayebisinga comment encaisser, comment se tenir devant les gens, comment donc on so wana sikota on a comment est-ce qu'on apprendre autant on a yesusu na wenge donc babaki singa susu mayele moko boye on a utaka lango déjà libanda mais babaki singa sko mayele mo bonde et comme sanga Elia onaza donc mon président de Kos Gabana mon patron mon boss donc merci beaucoup pour tout hein, mon président. Voilà, il y a vraiment parcours na yo eza tellement moulayi nga zo préféré ko benga obati zo salanga bien tant na zo bengo bati na zo mona loko za mama muloko. Ah non, ça me fait tellement du bien. Parcours na yo eza kitoko eza pe moulayi makasi en tout cas au jouer et sika ya bato bien déjà tant tozo mona bagabana to moni Bedi Mbenza balobi Bedi Mbenza mokonzi Bedi Tumba fimoro ya pembe ya moi genre azara tellement bien ça c'est ma fille hein. Voilà dis-nous à part et pas gabana lelo na minute de tobeta li solo boy ozo continuer ka jouer pas gabana. Oui, naza fidèle parce que mon président aza tellement bien mutu nyonso azanga mabete ma président nanga azana mutema munene président nanga soko lingo comme camarade ya gabana lelo il faut na nous olinga msala na yo donc na yebi ke ne naza bavana bimali banda fona sisa devoir nanga onaza na wenge siko soki naza a groupe te to lelo na longwe pa gabana na ke na groupe ba groupe ezebele na Kishasa lelo soki ngala ke na mwa mke nanga oyo na yebi muto boya nga zate mutu nyonso o benga yo à part kaka 2 jours na ye donc naza boy lundi na mardi ezaka ya de Kos Gabana donc nyonso ne tikali abi sala na ondengo lingi kende na yo parce que lelo kini oui awa na kini lelo mutu nyonso ezalaka ya mususu toleka samedi dimanche so bimi aux embrouillés on joue tellement kitoko batu ba comme na Facebook batu ba benga yo on joue kitoko mais à part ko ebisanga on joue kitoko eloko zate président nga comprena que poto to internet eza makambo habité
zala libre, salaboui. Bon, on se place à bon ataï moko. Non, ok, wapi. Voilà, il y a une très bonne réponse. Au PC, vraiment réponse moko. Il y a Kitoko Makasi et ça biso bien. Mais nalinga qui un peu omeka ko expliquer biso. Il y a eu en internet, aux ana makambo internet, ce koti bomunyo, ce koti boko munyo. On se partage en deni et puis dis-nous un peu au Jurassic si on en deni pour maman Julie Castellon d'a posé une question pour alubi atala boa munyo Elias on sa boa munyo asala boa munyo. Au Gérangon neni inter. Voilà, il y a vraiment musala na yo et ça le makakito ko makasi surtout internet. Eh oyebani o pesa kamaka makasi. Mais dis-nous un peu au Gérangon neni internet groupe nabino six wana nyoso tuzara nango batana yo libre tout ça au Gérangon munyo stundeni. La Gérango tellement kitoko parce que Nzambe apesanga mo boanya mo ya mukie. Et puis na yebike wenge de gabana eza source nanga ba néglige source te. Fona bandana même Bible zolo bana biso pour que ndeko kombola libanda bandana kombola na ndaku nao. Dans na bandana ndaku nanga et après na ke place au ba obenga ngala kela sayi ba musala. Merci beaucoup pour la réponse. Et ça tellement kitoko Nico Mokonzi balobi Nicolas Mokonzi nde makambo. Guy Basket, Bambote bonjour Nayo. Elia, dis-nous déjà, vous les artistes et surtout ya Bassi, bosana makambo na ebité, patience na moi je des fois ebisakanga, j'ai betika na yo te obenye o lembite na non c'est mon travail, je n'en peux rien. Des fois au comme on a journaliste a bengi bino orgueil oyo et comme bino surtout ba jeune talent ya lelo. L'autre fois je parlais avec Yaloule, je vous salue. Yaloule asa artiste Yalelo te Yakala. Mais tu verras que Obenga Yaloule il est là pour toi, il te dit non, je n'ai pas le temps, on fait ça tel jour. Ceux qui te sont bino artiste yo au sali quand même exception. Mais ceux qui te lobby en gros parce que aux ont représenté artiste nio sur le na plateau na biso. Tu vois? Donc artiste est beaucoup mina orgueil mokobo ya niveau mokobo. Jusque là je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah, en fait, merci beaucoup pour la question. Et ça tellement capital. Donc, moi, deux personnes, quatre personnes, aiment souvent commenter sur YouTube et commission Lolando. Maintenant, tu atteindre un niveau où il faut atteindre. Liboso nanou, média, nabiso, tokendara de pair. Parce que ce qui bino bozate. Sobino bozate nani olobela makamuna biso donc pona nga nazala bongo te pona nga batu o basala bongo ba comprendre non te kozala artiste oui ozano artiste mais et ala mamusu si tu n'as pas le temps sois clair il sait que nazana attente parce que nga no tozo ki rendez-vous depuis ce qui semaine passée nga mona na yeso appel du temps ngeza boza neto fixé jour pourquoi ce ko yo lunga obima lokwa yoza grave non c'est pas bien pona nga botika bongo eza bien te. En tout cas, il y a le bibo tika bongo eza nango bien mingite eza pe kito côté tango zo sala musala na yo musala na bino etambolaka na musala na biso soki yo comme ko sala biso mo boy soki pe biso to sali mo boy omoni ke e ozala kito côté il y a soki lelo na DGB alobi otala micro na biso caméra yango wana ya de Mbanza London TV na maboko de best otangela biso 5 artistes et comédiens ya mboka na biso Kongombe que ça soit moi si au mobile o yo moko za soko tali olobi ça c'est dit waouh. Ngana tangi d'ailleurs, elle est abattue, elle joue très bien. Merci beaucoup. Tobani na mbali. Oh nyoso sepela na. Zabilangaye. En tout cas, bozande belé, basé belé mais bo tenu nga regarder, basengi nga 5. Donc bino nyoso bana mutema na nga mais basengi nga 5. Mon vieux allez mabana. Hey, on joue à quoi? Ma maman chérie, mon idole, hein? Moi, on n'a pas idole, non? Il y a Nicole et Bakata. Donc, maman, on a qui sont en talaye, on sentir Lelo, on a ça qui Elia, Zidane Bokota, Nicole et Bakata, et on a vu ça qui Elia, on a ça en haut. Donc, on a déjà deuxième. Ouais. Donc, mon papouche,
de Kasgabana na nenga mabete pour bino peut-être au kanisa parce que ça président na non et ça par rapport à ce que ozo jouer na mutu nenga ozo jouer mutu na mutu azo pesa yo parce que au moins de jouer boy et zalaka effort nanga na effort na yo nde sala biso tableau batu baganga wow donc viens nanga viens ngai mukolo amayele ya Charlie Nongi en tout cas vraiment n'allez là fort baba si basé belé ya suka 5e mois moi aussi mais ba bunda tu basé belé maman en fait Nabasi Yana maman Theresia. Voilà, il y a attendu 5 artistes comédiens oyo atala kabango a sepeli. Ce n'est pas dire que ceux qui attendent bongo bolo baki o a la justice o a lobby non parce que les Congolais hermoko tous un peu compliqué. Question ça n'engage que moi les journalistes ngande na ebisier atanga kaka 5 parce que ceux qui obito tanga to tanga ebele ngana tanga par exemple Michombita. Mon ami, tu vois, bah papa Henri bazala bango wana ba jouaka très bien. Ba mbata si ata ba jouaka bien mais to ebisier atanga 5 oyo eyeli kaka bongo atangi 5 tu vois mais il y a ce qui lelo na monde mususu par exemple na monde mususu okolingo sala nini à part théâtre non préféré Zara théâtre on préféré qu'à théâtre oui et c'est quoi déjà couleur préférée na yo rose bleu tu es habillé en bleu hein ton monique tu peux moi bleu ton moni peut moi blé licolo yo veut dire ça va bongo repas préféré na yo pondu na luso comme tout Moussouaïli qui se respecte wali na sombe et ça accompagné de l'autre ozongi singai vraiment. Voilà, quand je parle des Baswahili, je salue toutes mes tantes, maman Tekla, maman Chantal, Joyce Ngabo, Déborah, Arlène, vous êtes tellement ébélé, Mendeko des Baswahili, je vous aime beaucoup, beaucoup. Alice Gwabindi, tu fais partie des Baswahili, non? Je vous aime beaucoup. Il est, Michel Abissé, comme vraiment dans ce cas, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Nicolas, au Bissotolobité, si tu peux dire quelque chose. Kasikoyo. Combien lengi boye. En tout cas, vraiment, si je peux dire quelque chose. Premièrement, je m'excuse. Peut-être comprendre que le langage de Batunanenge Amabe. Nenge to banda ki émission tinane tozo ke na ochité o pe amoni ke Elia a lobby mabe na sengi pardon na lingi na problème te so Monique Elia a lobby bien donc et ko sala bien encourager nga soutien na yo mingi ka soutien za ka mbongo te conseil même mutu musika ko pesa nga pe mbongo ko leka peut-être $100 to $10 olingo kabelanga et ça nga bien. Voilà, il y a une dernière question, mais venue comme ça. Projet Nino Zalaranango. Quels sont tes projets aux Zalaranango qui ont fandi dans le monde à art? Vraiment, non, moi je dois faire ça, je dois être ça, je dois faire ça. Projet Nino Zalaranango. Projet nanga d'avenir na art, na Zarana posa un jour, dans la fondation. Bati. Donc, pour nous aider. Bati signifie chance. Chance. Donc, pour nous aider, surtout, biso baoyo tozanga baboti. Parce que moi, je suis orpheline de père et de mère. Donc, on a eu pas si wana. On a eu pas si wana tellement makasi. Le quoi déjà, tozalaka déjà la fondation Tokanisa. Donc to kanisa ba ibakenda ba artiste mais ce qu'on a la lingaka na la fondation na sungaka bana oyo baza bana na biso ba artiste été na sungi na bana na biso ba artiste na bana oyo peut-être baza dans les besoins donc
ezaka mingi moi projet on a zanango d'avenir tant Zambia fongola makambu donc c'est ça. Merci beaucoup Bati pour la opportunité au PCBiso vraiment tout ça non émission et lelo en tout cas na Dembanza London TV bato bazala qui na posa na yo balobi jebeluke la biso Elia et nous voici aujourd'hui to sali na yo vraiment émission et sali biso bien moi salutation et puis mon numéro contact ceux qui bat beaucoup en a besoin je sais pas si c'est possible hein au copier ça vraiment numéro et puis moi quelques salutations hein. En fait numéro ya téléphone liboso na bande copier sa numéro ya téléphone te na bande copier ça te parce que na sala ka musala nanga na yo luka ma mususu te mais eloko eko pousser nga lelo na pesa numéro nanga ya téléphone parce que producteur moko asiliki makasi atienga na casting ya film na ye mais batu oyo bango bakomaka ba film alingi atia mutu na ye alobi ke nazalaka na téléphone te et nazana kin te na ebite soka tinanga na mboka nini je sais pas soka tinanga wapi yango vraiment na nenga mabete numéro na nga ya téléphone na opesa pona musala na nga so moni ko benga pona musala obengi nga ba fitité na lingi na nga te non, le mabete. Tu as le droit de parler parce que ça n'a pas tout sous. À ta biso de to chaka numéro na émission mon amuntu so bengio kaka palo bano n'importe quoi. Pour fingayo ou bien pour draguer on a évité so ba rollinga basi na balabala te ezaka nini bino bongo na Charles Benkanga. Bino bongo. Ah oui, donc plus 243 89 65 49 472 plus 243 89 65 49 472. En tout cas, vraiment pour la salutation, Tofandi wana. So la note. Moi n'attends comme là yo. Exact. Et le bala on ya la Marie Jeanne Bololé abi. Pesa makam. Soko pesite. So pesa bo do bo. Soko pesi bo te mo do bo. Ite. Donc Babi Bob Zatara Roi Zaka Monkot Bob Zatara Tofandi wana. En direct, il y a France. Balobi, vraiment, il y a Cathy, il y a Deda, Stone, Mavia qui système, Montomoko bien. En tout cas, Nani Susu. On est Boss de Brino, original. Boss de Brino, pas sur l'Arabia. Boss de Brino, original, Babi, original, les ara photocopiés. Je te salue mon boss. Nathan Loutete boss. Hey! Nathan Loutete boss. Babi boss. Et Zaraka boss à comboté. Donc boss. To santarande boss. Balobi vient en Fula Manzami. Rééquité dit. Rééquité dit. Donc je vous salue mon vieux. On a personne à vous. Docteur Christelle Pembele. Bon, voilà, à côté de Pembele. Donc, j'ai bien à côté de Nyongo Palanga. Pour les gens, ça qui liste, on a boy, kobo, kabato. Ma copine chérie, de longues jambes, balobi na longo la charge à Congo, comme charge à Mondo, prise Kamasina Alidor, au tali moi c'est Olobinzambe, merci. Mon directeur, Moutasakana na billet vert wana, Pichu et Tchele. En tout cas, vraiment l'homme aux yeux bleus vient en Charlie Louawa, cloué Venema. Merci beaucoup Elia, merci vraiment. Batu nyonso bolingaka Elia bati Elia lingaka bino. Omona nga luka ba koma afimo amesani na mabanga Ernest tuti. Guy Baskets Elia yeyo. Jogo Mutanda Elia yeyo. Bino tout bat pour soutenir un artiste. En tout cas, s'il faut soutenir une artiste, sans polémique, ça sera très poli. En tout cas, c'est une fille, elle est ici d'une bonne éducation, elle est polie, gentille. À Sol Rabi, à l'ambeli bisolo, ce mot qu'on a pondunzambe. Il y a un relié te po nanda kunanga relié te yoso na yepa na yoko lié la ramakasi mingi. Je salue Samantha et Doxine, mes deux bébés d'amour, je vous aime beaucoup. Patience et Inami, pas comme les autres. Des bestes.
olobi na pesa nani mbote Joël Miller na bakisa nani bébé no chimanga si na bakisa bango olingaka bongo Manassé Bouita Manassé, merci beaucoup, joyeux anniversaire à toi. Hier c'était l'anniversaire de ma fille Edoxine Nangele, je t'aime beaucoup ma fille, je t'aime beaucoup, que le Dieu tout-puissant te comble de sa bénédiction. Je salue Mendeko de Bangala, je salue Mendeko de Baswahili ngala moi katikati na bino wana na lingaka bino tellement makasi. Nandeni lisi makila mabe nga bongo te Swahili ngala wana basangisaka ngai soki koto ozwi mo ba Florence ba Alice ba Roger ba ya Michel oye koto ozwi mo ba Joyce ba Deborah ba Priscilla esala nga moi Kiswahili mona kimungala ebimisa GB boy ndo mona nga boy voilà yango esala kaka musala etambola malamu. Abonnez-vous massivement na Dembanza London TV, vous ne serez jamais déçus. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi votre Nadia GB, moi Sinzambe, je vous dis au revoir. Dembanza London TV. Chaîne na biso ya sireya. Gona YouTube. Biso nyonso to s'abonner. Dembanza de London TV. Ngoya ya biso. Gogo za information ya sire. Gogo mona Jamaïca. Dembanza TV. Avec des Bruno original. Voilà. Originali, aïe aïe aïe, Dembanza TV, bande goto s'abonner. Boss de Bruno, Yuka Komba boss de un Bruno T, 0 Bruno T, boss de Bruno, Dembanza London TV. Oui, la comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare à nani. Dembanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare na mutute esa musana ngo yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na Dembanza London TV, esa chaîne qui toque oyo boko za information en temps réel na pamboli bino makasi talaka Dembanza London TV et pas ya boss de Bruno Yemoko. Na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka, on ne sait jamais. Dembanza London TV nde TV. Nazo ebisa yara ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse ko sakana te ba cerveau elenda ekuba. Dembanza London TV, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya bouya kutala mwana mama bouya kumona Dembanza London TV Dembanza London TV. Dembanza London TV avec des Bruno original. Voilà, Dembanza London TV avec des Bruno original. Dembanza London TV. Basheri bazotale. Kota ndaku mama totala Dembanza ngo. Des Bruno original. Dembanza London TV. Chaîne na biso ya sireya. Gona YouTube. Biso nyonso to s'abonner. Dembanza de London original. Des Bruno